ayo soka pika pende na kosumba o pika pende na kosumba ni lopango wa cité zambe zate mama osoka nganya lokwa jeune oki posa nya na 8 heures osoka ngoti 20 heures na tongo na kwa lopango uti mama na bongeti kana kameka o ya bana basali na benga bina boite dibuma bana sa rotation ya bana mukola tika koseli bana loka bana balobaka bien tena na komemanga mama miso anzale monta ngudu so tanga mbongo ndiro yebi epose osenga oshikito te koyebana na nzela nzambe zale lolobi te nzambe pa yebanisa ofo kemba ebela ba parcelle ba tiana ba bisi na makolo na ba wenzeti lelo ba ubeti ba 15 ans ba yebana tana kwa quartier te yo c'est grâce moko be pa ma o komi mutu pe ba yebe partout o kota buzo ba po finisa su komba kolo mukili li papa musane so za pia ko zane mingi na makolo li papa pona ba projet li papa ke na douche li papa kota ni bisika nyonso ke no tamba na ba nyonga mike mke na couper posant li papa so ko zika ka mbongo ndengo ko ina li papa même li papa yeba te ba yininga na likambuni nini OK pona sapato yeba ina likambuta vana na salle mesa so ina sa tiroir au kama ka ba chena makolo yeba ba kiloko alatinga toke sika bisengo mutanyo kama kino kopesa projet kele ya kokamwa pe kotika li papa tana kimia te obwake lokolo moke baluka moko mobimba azoko mituna oyo nini quelle révolution nalo bano polele comment mutaye bana soka belika muke bosi nganga babola bazana kisasa balela na nani bilela est compétent soko za kotondo ko silika ka jamais na expérimentango na lamuka tongo moko kotonda tongo tipo kwa to nyatinga lokaka bolo kwa kize lokaka lole mbwa wakufa na tuna mtapembe na lobini no ndiranga étranger mboka moko soko tondi mukolo mobimo soko tsongo na mabondeli Seigneur tika ngo za tabo eti vendredi ko na ndima ka bayembi rarnga ndeni suswa bayembi babongo na mitema bien te awende gisilera lingi tona so meka Jésus sans eloko bomi bino bende boyoki ba mo anglais na ba français na ba portugais zo tsabino mal à l'aise waka dadi madi somo nika dadi bandi kindumbe lingeko ekota papi c'est clair ba boyi mbongo na zaka na ngumi na poche bisi zela mais na banga recevoir ba paquet pas ofinanga kati na pona kanzo to miki ao ngana to kokana tato bundi OK machini tata yo toke coach intime soka na miss otemisa kombitro poto pia mbongo mabe mahaloba exactly mboko nazoka makana Kiswahili hapana pamoja na kisoda zalia ndio formation na kolwezi movema mboka tara mboko kwa na logique te mboka cascade. Bonjour, bonsoir chers téléspectateurs, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez partout dans le monde. Merci pour la confiance et la fidélité que vous accordez à votre chaîne. Je suis Lokamba TV et continuez de vous abonner massivement, vous ne serez à jamais déçus. Bienvenue dans mon émission dont la présentatrice est appelée ainsi qu'à ce mur, la cassure de la presse congolaise. Et si je suis là, je vais faire mes de gauche et à droite, personne d'autre passe donc. Casemiro de la presse. J'ai le réel plaisir de savoir que vous nous suivez partout dans le monde et vous continuez Kolanda. Chaîne Abino, il y a exclusivité, chaîne Webesa, Kolaksa Bino, actualité. Vous se vraiment massivement et vous continuez à s'abonner, vous continuez à liker, vous continuez à partager l'émission. Les noms dans un plateau, je suis avec votre humble serviteur, tellement la chaîne Abisso, il se nomme le Pasteur John. Pasteur John, avec lui, nous allons parler aux Ezali actualité, aux Ezali qui circulent YouTube Mobile. Donc sans plus tarder, je dirais à mon caméraman à Fongolanga vraiment, et Nazali Kopé, sa Pasteur John, bonjour. Bonjour papa. Bonjour Marcel. Bonne santé Pasteur. Kitoko makasi. Kitoko makasi, non mon akaka, tu es au viva. Ah, tu parles la grâce. Omoni. Ba poso musu ba salon na TV ka le ba biso bonzo ka de mafuta mbila na citron te bon. Donc côté wana Dieu fait grâce. Ezaka koyeba. Kotonde za calcul ya kosala schéma ya mbongo zo na maboko. De yango basi. Vraiment. Papa quand ça va poli a bien faut ça na mbongo ebele te. Oza na mbongo ebele molema mabe. Oza mbongo muke molema la. Mala. Technique. Pasteur John, mon niveau pembe les naturel les au bota mais ba monsieur soyoka ah tout le siko est-ce que la bête est là
Ce qu'on devrait écrire ça, on dit problème est ça, moni mukili batu baza comprendre te. Maman, nzamba sala biso ndenge moko me ba façon différent. Vraiment. Aba no poleli. Oyebi kisi musu yo komela na maladi moko yo peso malamu nge pesinga mabe. Vi okopesa nga conseil musu ya ndenge simba pona yo. Ngatango na kema kambebe ebebi. Ora na zonga na sengo ki mto tindenga nango na komisi komono mabe. Conseil apesa kingane memeli nga ngambo. Yango mo na vie. Premier conseil nzambe kaka. Deuxième conseil yo moko lukela yo ko kanisa malamu sa osala. Na bitesa oza comprendre. Yango base. Omona kateke mutakenda libalo batinda ke na batu ata kuti bomengo. Azaka toujours me compter pour kenda na sengo na ite. O akenda libala na ndenge na ye moko ata kuti piaka kanga mana po alingaki na motema moko. Yango moni période to sa 2022 nga so moni nga pesa nga conseil na place nange tika ozo sala malamu poto kende boy. Okota kana ba vie privée makamusu sa batute o retoucher ba point carré o commission ennemi ni na ngina lobawa omani Congo eza mboka moko po simba il faut ka yo moko ndimela yo soko seli batu ba appuyer yo okolela na loba no polele pour comprendre motema mabe RDC remarquer kana embouteillage ba camion eza bo ebele camion moko linge côté eza mi balete moko après si minda pimpi moko raka ngaka mutema frena l'exaye asomona ka soka lection dira pile fala saka kiyanke tu es pas kokota na fuvula e bandi 2 4 pour embouteillage munene bi ebimi bako yako za raison comme trop tard c'est l'excès bango ngonga RDC buso yo kanga polele tala webi makam na lo baso yo kinga tantina nga koya congolais eza malamu mais eza na ba mbeba moko to kwena ba faux poule. Vraiment. Soko moni tous les Congolais zo vivre banga e façon asala te soko komi tongo nzamba sali. Pourquoi le bibo? Biso ba misuso. Mama, o mona nga nazo tambola ne longia mukolo mais ko lia nanga lokwa beba 600. Ole kitoko. Na bimi na mbongo a 2000 francs. Tike na kati ko zonga nanga na kati fona futa nyongo na kati na ko lia na kati. O so tala makamnalo bano eza sérieux. Kende ko luka mbongo ya libuma ko tondo ko sana maîtrise. Ko kende ko luka mbongo na nzala na piaka. Ko sa crise dans zele. Vous comprenez nga. Mama, miso nzale monta ngudu so tanga mbongo ndiro yebi epose osenga. O shikito te. Kwa zo tanga mbongo. Mboko. Na pusa na pembele ko zo tala ngani. Yoanga. Na mo ko totanga na yo. Leka. Mama na moni mbongo otanga. Mboko yo. Oyebi na sina salemela na otambola boye na uche wapi neta ko temo boye bangando batandaka na balabala na frene boye na moni mutu mozo emeleli na enga bi emelelo mutazana mbongo na posha melaka boye na yebi ba meli eza ba melite ka meli ndamba kite so bina minga sela masange te emela mutu penda zubiera kiti akiti sen ngape momke ba zongisi seke budget soloba na frene pe na baba na zongisi manoko motala ngabi ona ko yeba ete oh mama ko zanga okobima ridicule ni na loba ba bêtise nyonso ezolandama na Congo tieki okwela bato tobanga bango cause ya difficulté eya na lokoso moto asa azwima ngabakisa mingi abimisi asumba na nganda na oyo azangi mpena makasi abandi makasi alisu bêtise nini nga loba tolambi te na ndako piaka ere moko nabimi na nsima ndako nazwi fere na biso tolambelaka ya reche lokoyo elambisami te nabengi masa yaka kotisa na sek tokende oteka yango na kowet na ndimi ndako ekota manka mais nateka faire pour na régner nateka faire pour na régner wana nzala moko eza faute mais ya voie normale na vandaka wana ba pimelinga wana na teke loko peka ya wana libanda boko pianga faute mais makam na bino te etali biso te etali biso moko na faute oyo so koma ko sala ozwa mbongo compagnie futaka o bien mais aucun bakisa mécanisme ya koyiba po moni forme so ba pesi bino piste na compagnie au foot amaka bien mosali kake o bakisa sous bénéfice ko leka po o dribble ko compagnie soki bakangi balongoli yo osali lisumu olongo po za fautif ya makasi lisolo na soko expliquer mon enfant normal batu nyonso mako wololo même la famille bazali pe bazebele na oyo pe oyebani nzamba pesi yo privilège ya koyeba na miso ba considérer attaque frère sœur mais on se rappelle 100 francs au déjà kokana ndengo za mais likola mfula trop gagner fille lokola yo wana mbongo nga na bala o corrompre nga na e banano na prière
na prelo na église te na ndako na ndako o te na moto tala na fe fo ko matongo ti o mona ba bise bandi bolingo ko ekoti pasteur aki ko prier ko mobima liputa mwasi wana na tongo ndirende ko lopango mabala kote mususu biloko betene ko refese faute ya nani lokoso soko zaki piaka reso esa wa piaka te lelo na okamwa koyebana na nzela nzambe eza lelo lobi te nzambe po yebanisa ofo kemba ebela bapasel batia na babisi na makolo na bawenze ti lelo baobeti ba 15 ans bayebana ta na kwa quartier te yo c'est grâce moko bepa ma okomi mutu pe bayebe partout okotsa buzo ba po finisa su komba kolo mukili po se mettre en tout cas maman na une personne qui me met bisoté ça passe ma casse une personne qui me met bisoté pasteur John Toye ba bete ba pasteur bino bolingini na ona mokili maman ba pasteur anganité quelqu'un wana mabe soko bi ba pasteur ko tiaka nglobe te na ba no polele ba o ba bimiona ba sa ko ba geazi na tango a bible eza na moko abimaka ba lepre likolo lokoso na lo ba no polele so ba obi ba bisa ba sia sta piaka lokoso net lokoso ko de wolanga kotanga no kutata bango te po tango susu boko c'est les publicités na lo ba na yo moni epe na zo kama bo komika na sija mutu moko na boito ba journaliste bozanga ko na kotuna mais bozo pesa en plein na makambo ya ye po na likamuni selonga na zo zo mutu ko ba tunyos aza spécialité aza simple frère ko ba frère nyos aimbela nzambe mapengwi ko pengwa na epe tantôt eza 5 minutes ko songela nzambe bondi ma ete azaka ya nzambe merci o comprendre nga très bien nzambe ko mi pulaye o sali no mabe nzambe pulaye te nzambe ayi pona bato masumu soki lo les arana des ordres de tende ya te na lo mano polele ça masumu talaka docteur au ses hôpital bato babela kende ses hôpital na place bato babela raté o bon hôpital wana hôpital c'est il faut malade basani baya hôpital c'est il faut opération makasi la sakena tangela ngo si esimba soko moni église ça pona bato masumu ba ko tubela ba bongola mitema kolo mukila talaka masumu eleke belenda ya yango moni ba frère wana eloko bomisi bango mingi lokoso yokanga enfula trop gagné basali ya nzambe ezalaka na rôle ya lipapa vrai mosala nzambe moyembi to motei fo za lipapa alandaka sapatu na feti alandaka lokolo na feti te lipapa musana eso koza pia kokozane mingi na makolo lipapa mpona baprojet lipapa keye na edushe lipapa kotani bisika nyonso kendo ntango anene banyonga mike mike na coupe mpo oza na lipapa soko ozwi kaka mbongo ndengo koyina lipapa meme lipapa yebaka te bayininga na likambo nini oke mpo na sapato oyebaki na ye likambo ta vanda na sale mesa soki na sa tiroir akokamaka batie na makolo yepe bakiloko alatinga toke esika bisengo moto anyokamaki na kopesa projet kele ya kokamwa mpe kotika lipapa ata na kimia te obwaki lokolo moko ebaluka moko mobimba aza komituna oyo nini quelle révolution lipapa est-ce qu'on comprend très bien sapato mene kokee na ye wana memeka bisika ebeba ntango kokwea sapato aloba ta lokolo sili mbongo na mpe na posa na yo te kende otikanga keluka masa na mpasi nani lipapa pasteur suka lipapa teya motei na église soki abimi église tikaka akende soko bandi kolanda bandimiti na ndako bakoconfroke mateya mingi omona bato bakwei excès de kolandaka bato na ndako yango nalobaka chaque fois ebela bato bayebana na Congo eza na nzambe eza na mokili koyebana na bango epesaki nano mapamboli te bazwi mbongo ya kilokoso baremplace bamandia koma lokola ngambo so nayebani moto aremesengaka na telefone ayebiki ye prêtre mvama moko beya mwasi to mobali elongo makambo ana nakomona nde na ndako tala omoni nga tala kaka nangi na voyage soko sombi tike te na kokende te omoni besombelanga mutuka mutu lokola ngai nayebana atambolaka makolo wana eza lipambola nzambe te kilokoso oleli ti azwi apesi yo ntango oleka na tv nzambe na ngai asali ntango ya komona ozobake nzambe asali me okende kolela ya komona nani na nzambe nomo apesa valeri eza te bamandia naloba no polele koma mutu ayebana soki abelika moke bosunganga babola baza na kisasa balelaka na nani bilelalela incompétent naloba no polele bayokanga mama vomena kufa na honneur na piakaki natanda kolela pa bato kwa kebo nga nasenga n'importe qui te nayebaki te liboso nakotala bafiltre kisasa ope nde ozomona sur 10 fois 7,5 ya faux 2,5 ya vrai nabokoke musika nalobi ocomprendre nalobi anglais te nalobi kiswahili te
nayebisika yo ke o mboka moko tambola ne kenge Congo eza lokola mvula ebeto eza na patola pembe fo bima avo nyata tala malamu sino te pantalon kobe ekobeba waza na matoi ayoka na comprendre c'est que oh apesaka na opesi mukongo kaka o comprendre ngo bien ke bana mutu aza na bandeko na famille bazolela piaka pesi bango te tanga moni te fe bado sa ba do pa bima mutu malamu fo mutu avoka ba libanda kabana nupa na yo bible lobi longola potina bongo tela bani ya baninga ke bana bato batalisaka loso ONG kabeli bana mike po TV filmer aoluka do amindele bapese mbongo asomba bandako kendo tale place TV ezalaka te bana ngo bayepende na ndenga solo mama nzala balonga kuna bandoki ngam na kimisa bino ndaku awanga na bango na oloba no polele soko yokinga na ote ya yo original je te dis vrai kisasa kochela mutu motema te chela nzambe sala musana yo mutu musoko sale musala musala sale mi bien pas futo mbongo komi kilo na oloba no polele donc ya kozala malamu na kisasa epesa me n'importe qui te mama oza na don ya koto bandaki bachase kolokota kopelisa moto ti ebeli na suki obenga bato baya kolia fozala nga obandaki sache te olia te jamais olia tout la lobi lobi eza pondu na misili wana kobenga yo poto kabola bololo musuni non musuni vraiment non na bakezaki ya bapaya ekoka biso te Pasteur John, oyebi be phénomène makiona ezoleka trop makiona ndeni makiona donc obengi mutu opesi ye mbongo osala boye na ntango ya culte so nasali délivrance wana kute ebandi lelo te bapasteur basalaka bongo eza bapasteur bazosomba image ya bato mpo babanga bango makasi apres batrese bango kasi moko bauti osambwisi akala te ka yo olobi kutu nsima yokanga kosambela nzambe ebele baozango lokola sujet kobeta cope lokwa koyiba or musala nzambe basakanaka te okokufa ya kotala oyoka lisolo moko teke moko bapesaki mbongo akoma aveugle ake mpe bakomi aveugle basali priere abiki nzoko bafutaki mbongo azonga kende bemise ekufa ya libela oyebi masolo yango nayebisa yo ebele bakomi apesi mbongo ake kotia moto na cercueil bayana yo tana koprie bongo asekwa grâce oyo nzambe atia yo olingi oefondue nango koma ebele obangisa banani bato wana nde baintimidateur bato wana nde bazobimaka na basi ya baninga bato wana nde baosaka babétise oyo nzambe apesa bango bamoni yango te babakisi mosusu yango moninga na kotindika kobongana nga mpa motu te kobongana nge kouta na mayele na nga nzambe na kopesa confiance na kotosa ye mpasi obombaka na badanger na baaccident kokóma na nga lobi nzambe kolia te moto ebombaka bato mpo bao balia mpe koleka ngati badaya eza kokama motu lokola nga so nakomi lelo eza mawa nzambe nakobetelo bamiliki ekota na nzoto na ndimi te koma dema nzanza banda na kola bo bebe tiro na ndimi te dema nzanza ekola epi manzanza yango ya nini oyo ya baawa te ya baawa na ndimi te de mingi mabanga wana kaka epi mabanga yango ya miliki namelaka na lopango na futa ko tomone nga na tia rouge tro nalelaka sinda na bulukutu bato bazotina wana soma miliki loka na terrain mata somba ta lelo miliki dome naosomba na fection ya bato menga te naosoma miliki ya desi natuna natieli yango nini ekosala vraimen nini napesa kotia ata nguba quelle trahison nga namela bapotopoto nasangisa na mwamba ozozwa potopoto bakisi mwamba kilo wana lokwa nsima beto bazotonga na kompani namela potopoto mama potopoto wana namela tipokwa beton dibu kotoka kaka kotoka kobakisaka mai na pompe ondire na kwado bazotya mopepe kotoka kaka kotoka na ya sante mama masolo nyonso tofinga nazoseka kaka kotonde ebongisaka elongi nde boye mama soko oza ya kotondo kosili kaka jamais na expérimente yango nalamuka ntongo moko kotonda ntongo ti poko ata onyatinga lokaka lolemo mbwa okufa ta kokufa naotina moto pembeni alobi nini ondire nga étranger alobi nini o kasi afingi yo te onaka ngai kotonda eza na place akaka kofinga te place nyonso eza bloqué me nzala oyo yango moni mama kongo baboma nzoto kaka na kolia pardon batika bapese bukana totambola ta makolo karibira ekende mefufu ekita ndimelanga mboko oyo tozosila ntina kaka na kolia baninga bakomi na baprojet makambo ebele kongola azolemaka na batranseka na ntongo azobana nano na kozwa fufu wapi mboka ni esisa bato mayele ntina 21e siècle ata na mboka bakorejine su manyoko te mboko oyo mama tozomona boye
mboka moko soko tondi mukolo mobimbo soko tsango na mabondeli Seigneur tika ngo eza tabo eti vendredi ko tala ekomelanga mboka te mama nakoso te naoloba na vérité yomoni mboko mabala ezokufa faute ya mabala te faute nde ya conjoncture ozomona bafilo kwa bino boke mabala presse kolukaka mabala oyo ozomona mwasi na libala azobima na tongo mbanga nyonso ezokita lokwa kami etutani mama kolia bamanka ozolaka na bainterefere lokwa nyoka lelo olie lobo olali nzala lobo kuno yo mobali azobisa yango badivorce mpe komebele yoko mobali na kati ya libala azobisa yango olia ata kofundika soki te ofundikaka ngi obalinga botini yanga na fundikaka yango moni mikolo soko olingi obala neti nga foka basi expérience ayebele omobo te obalaka na 2001 baboyo na 2007 obalisi na 2007 baboyo na 2013 obalisi na 2013 baboyo na 2019 okomi siko libre wana nga na ziyo pose expérimenté ata na pesi o 2000 francs nango akuta soso na ndunda na nga na musu teknike ya baninga bazolamba oyeni mutongo ofundiki batyeloma lipeko kotinga mpe konte naka toza mibali na papa foto olia miba basi expérience bayisaka mibali ta minene esa mbongo nayebi donc soki yo mosana expérience to obala te masi espérance ite na pesi 3000 olambelanga fufu etebi tokolela mosu wana o na mesana na nga te basi espérance obunga bango te na mesana na nga olanda na makala te ozo komekela ngo nde après ça fait kopia mbonga kanga lupango non mwasi expérience asa mwasi oyo ayeba trop okopesa 5000 francs akosomba pondu na wenze te ayebi ke baza 4 akokende malembe tibilanga ya sekomafu akosomba ndunda kuna epi ntango azosomba pondu akotika te babukela ye soko mwasanga bande obuka ye mpa bande obuka koko pasaka na bilanga modeli oyo po ntango abukisi ye bakotyela kifunde ebele ntango kozonga balingi bakotuna ozwi pondu apete be wapi jamai kolobaki nasombaki na bilanga mpo bakokoma ebele marché ebebi mwasi expérience mandoi na tamboi nde mingi akosukaka wana natososo comprendre napesa baperimetre mwasi expérience oyo baebele jamai atiaka su pondu mwa baku ekolakisaka eboya su lobi pondu wana fa tondisa yango basolo ntango bakolia baoki bololo epa kuku toya lelo te po alambaka mingi mabe atinginga ndako tozonga na ote basi expérience mwasi expérience topesi ye 10 000 francs akokende wenzama ne frère afuti na banyongo ya mapa tala te basi expérience tika vraiment pasteur John étant que pasteur ko critiquer koboka jeton plein cher est-ce que c'est normal tika kozanga te tiliwa jeton ezali jeton ata bafingo na quartier te chebino bakowolola yo jeton ata bafingo wati te mwasi na komanke yo jeton mpe mobala kofingo bilo baloba jeton kosilaka jamais na cher yo telo pasteur na cher soko aza moto arefandike droit moko mpona ndenge ayokelaki mais maîtrise nde esili yango aloba bilo baloba mais na logique eza yango te place etumbelo eza place ya kolakisa malamu ya nzambe mpona kopesa bato babanga batosa ye yokanga bien yango mwana oyebiso vérité moko yokanga tala oyo bondika botunanga wana botuninga trop conseil na opesa eza boye biso tolingaka toyebe nga na biso boye kozwaka makambo nzambe loko oza libanda mokili te omata okita tokomona suka kolo mokili osambela te yebango na suka danger eza nga nakende église mpo na paster to moyembi te nazozonga na mateya nyonso naoloba nandimaka bayembi rare nga ndeni susu wana bayembi babongola mitema bien te ya solo we église depuis na baéglise nyonso nakenda moyembi so bayembi era koteya bazalaka te bakitile bango vide bakenda mingi libanda est ce que bayembi bateyamaka jamais babime supérieur aoya na église lere alingi to nazomeka jésus sans modération azalaki te aya bandi osimba bainstrument omonaka alepa akoti bakapenda terre à terre yango moni bayembi nyonso nakotisa bango na jeu wana omonaka te bayembi kaka nde baka na buzobe ebele koleka bapaster moyembi atayembeli keba likambo bapesi yo na kotambola na nzambe eza différent ozwa grâce ya koyemba malamu mais ozwa grâce te ya kotambola na ndenge nzambe asenga baza ebele yango moni mpo na lokumu bakomosala comparaison te nzambe akosalela oyo 10 atikeli nga 1 ou ele mal 1 na ngai nasepela nango mpo esimbi na nga tokɔtaka na prince biso nyonso bacamion mutu pwana na ye soko oza kiaci tambwa na kiaci oyo aza jip mema jip remorque mpe pusa remorque biso bachauffeur me bapoids différent chaque catégorie ngai nakowela te place naza na suka nabonga te yanga nini oyo moke nazwaka napesa yango forme mpe simba na nga mais bateye oyo na basali ya lelo ya lokoso oyo oyo barevesame likolo ya lokumu balingi succès même mopepe ezanga chambre ekotaka ekangela mepemaka
bango balinga baza likolo balinga pétage eloko bomi bino bende boyoki ba mo anglais na ba français na ba portugais ndezo tsa bino mal à l'aise waka dadi madi madi kasi ba madi na ba dadi bino boyebi yango o wando wanga nango bino ba koyo nango o sala be dadi e so monika dadi bandi kindumbe lingeko ekota qui pasteur vraiment qui pasteur quoi ça le bi pasteur on dirait na tangi comme mo ko bomba péché mais ça na bi dadi c'est que moto na ngai yeyo na saki pa dadi dadi francophone côté anglophone na fin et le gardé comme yo moto nanga moto na nzambe bomi yebi bino mo bomi on a le bano polele que bana pasteur ko matana cher pas tanga ka ba vanter biloko za nango et c'est pas quoi ça base bandimi ba ko mo ne dans danger vrai moteur ya to za na avion betali solo mona ma papa baninga lokole qui ça pas tenu na cher wana moteur ya solo fortifier batu ba ko tande lolo te ba tun espoir ato zangi kanga moteur me aussi e ko simba ba pasteur o ba koma olata bangaye ngana te nganga lokwa mo pena zo laksa mutu musubuso ngana bombela nganga na yibi kenga mo na mama na bolole na kola ka biba mbele kwa chambre na madusi me comme si comme un voyage bandima te me comme et puis quoi na mukilondere na froda oti na kola na 35 ans na lokota ta 100 francs te na lokota mbongo na kimukolo na kola ki yendiki yedi ngayo miliki kutu na to betelo na mela o mela ku ka alors miliki malonga na nguba yozo tambula makolo o termi moni fatiri moko kufo talikita o mitena kitatro comme litam bolole ko sila wapi yo est-ce que ba konta otote o ya nyongo to froda ngamo na toni mutu na mona nga froda na kana anjitenga ngana kana anjite mama na mona mamona mbwa yo mona na kenda ko fandela mutu mona lupanga zanga en charge 2 ans ça wese ayo soka pika pende na ko sumba o pika pende ko sumba ni lupanga cité zambe zate mama o soka nganya lo kwa jeune oki posa nya na 8 heures soka ngoti 20 heures na tongo na kwa lupanga uti mama na bongeti ngana kameka o ya bana basali mabenga bina boite libuma bana rotation ya bana mukola tika kosa libana loka bana balobaka bien tena na komemanga yo balongola kaka ngabi ote ngape momsi na tika na fenta ya kuku o mboko yo sakana yo ya kuku vira poisa o barbo tata mboko yo o za mboka machine de guerre o ye mai talo tango na son Congo kwata donc débrouillez-vous na ABC yo koya kongo na logique te mboka za kotenga oyo za mboka moko eyinga mama kwa na logique te okundami oh so mona za na 500 moko baboya na cité gumba matana ngo na bis eyinda ka kuna pika pena na kopia metoko swana brosela ngo mina fo mata pona ke swana yo matana ba 500 wana c'est o matana nyonso nga technicien mama ba pisse clair ba boyi mbongo na zaka na ngumi na poche bisi zela mais na banga recevoir ba paquet pas ofinanga kati na pona kanzo to miki ao ngana to kokana tato bundi okay machini tata yo toke coach intimidation na miss oto misa kombitro ha poto pia mbongo mabe mahaloba exacte o mboko na soka makana Kiswahili hapana pamoja na kisoda zalia ndio formation na kolwezi movema o mboka tala mboko kwa na logique te o mboka cascade na yebisa yo cascade pour réussir na yebisa yo Congo soko za boyo dae to yeba Congo mobimba mboko bafunisa ka muta bonga te tala ka chebino binemika batondako azwa apesa batumsu yesengo nyokolo ndako manka ya moko fortifia bale kana fufuna tike pona kopesa vie baboya maketa libanda zo sunga batebe ebele ba ya kisasa oya kolisa kuti ya tangisa azobela tara era kufi bakunda te abando tanga maselo nyoso na sakolela abombanga na tanga na sisi eterna mais tanga zaki no hôpital sanga $100 rupiaki era simali wando sungi mambonge be bato ebele bachola na ebi Congo mobimba ko konte na bato te na te na original Congo ko bateke ya nanga wana azali okosumba makila o mboka te konte na yo na musalo zo sala ba piro ba linyo na vérité ko bunga te kangama na bango ndana ko comme ça pire na valeur ko lekandeko. Ah oui, c'est vraiment la vérité. Na lo bando na chema na munoko te bande ba kisasa na bibango. Na bande ba kisasa. Bande ba kisasa ba tunaka po ba yeba abongita nga bonga te. Soko betele masola ko lela ko si ko pesa conseil mi alicho. Kanga muteme ko simba. Nani o pesa etike po tangi ba pasi mingi
ata na kabele $5 okoma lokola nga te wana ma liako azotinda olia ondira moni osika nzoka biningo olia bobakisela fufuko ngo en tout cas mwatanga okende yoka azobetela mpe mwasi na ye masolo ya ndeko na ye propre ondira azolivre ye elakisi ke ngata na sate soki aye yamba ye mabe omona mo ndenge aye boye ndenge akiona ale lelo mingi ale mingi yo mwasi pa emone toke moyen te ale mpenza trop boule nayebi ye bien azosouffrir faute na bango moko anebisaki toluka nzoka nde apimela ye kope mazokoso nde abengaki bango nayebi nde oyo nayebi biso original ya kisasa kongo na motema mabe android kolanda bande bakendaka na eglise te bato mabe nayebi kisasa très bien kopasi na ye azoka esengo mazokosa kopia conseil azoba na pembeni soko eza te nabengaki ye na kopi mabo aboya tala baninga nde baosala me ye alingaki te nzoka mopimi na ye ye mpe ayebisa bato atya na mosala soki kinganja na ayeba otya ye te nayebi azaka moyibi ayiba yo na nini abebisi leur réputation mama oyo na aloba no polele balinga o te ntango okotinda mwasi na akenda kosenga kuna mpo yo soni oke mingi ntango mwasi ake une fois deux fois kuma pesa rendez-vous bakuta na hotel kudi ya susu kudi ya ndeko toyebi makambo oyo eleka na kisasa tala yango moni difficulté soki eleki tiela yango contrôle okosede yango to bosebake fio na bimi na bambwa bana faute mpo basali péché devant Dieu mais na Congo apasi bakwei na raison mpo mabibatela balonga ta na pasi ebele ozomona mama bautambola basili mayele ebele baza na maîtrise oyo kosa nango te lokwanga nga naleka na betapa souffrance soki oyoki okopike crise na seda te mpo nabike lokola nakufaka te seke nzambe ayebi nga toke ebimi mpe est-ce que misu bakoka modèle jamais mama okende ka place facile olie te ti 21h ozoboya kolala ozoboya lere bapesi oyo ya vrai tokomi 22h te eza 20h moto na ebebi nzala no nde eumeli ozoespere ka biloko na olia mama avo koto toki mai na bido lokoki zokeba eba mai bakenda nao na match ya moi bayekaka mingi na bido ya mai ozola na bido ya mai lokola ekolo poso na moi na dese na lamuki yana bapangi miso olali mondire oyo eza ya liwa banyama libu bayokani tolie te tomema ye kaka yo mpe mayele yo nakende wapi bido ya mai ekende oremplace kote fufu ezalaka evimba ata namona yo omboka namona makambo mama o baluka boye mokoloka libumu na kati okoloseya kikigubu mai na mai o baluka boye kikigubu mai na mai libumu ezoninga lokola misini osantiri ke nage osomona nyama libumu ayeti kota kingo libumu ekomi lokola aquarium nyama libumu akomi joka okia zonga yo okende wapi zonga omeli susu olie eloko te momeli susu ye omoni mboka oyo mama bateknologie ezali azokotala omona motala moki na ntongo azoningisa motu ye moko ava brose azoboya kobrose nga nsi na brose nazwi brose na tie batielinga na moninga ya kolge nga kosomba brose ya nini aki mpe na brose moko osekatana etikala ndambo mama 500 na nga nasomba suka na mapa teki nasomba brose gaspillage ya nini mino ate enikami te eza ya ange nakosi nazwika te na moto natielinga colgate mama natia boye no naniki te me solokola ya bazoka natia boye ore nanika colgate nameli yango nde nameli naniki baza pamba oyanga bazoka ekena kotonga mama mboka ya mwana mboka moto mosika azozela furufuru naboki nde so itwa amerikisa mino namela te nazwa zero mama na mboka oyo o mboka tala napesi bapise tala sokomi na niveau yokoyeba mokili oyo naseki na ngazoka moto kisasa bapesi mwa 5000 na bar Congo na difficulté nzala oyo ke bosaka na vie longwa na distraction napesi conseil 2022 koma mayele kopo ozosala tya motu soki te okopianga raison batela mbongo nzambe amonake moto abombi mbongo ti alieli ete esili akomonake alingi vie akopusa oresir keba oleli piaka 4 jours 5 jours afongoli motema ozwi $10 orobanda makambo ya bien eloko liboso oyelanga bien kolo mokili azotala aleli nzala tonga nzoto nakabeleli $10 ake na bar amilingi te okoli na age me tikala nanu bongo naoba no polele okoloba nana lisuma na avion na lisuma te
nzoto ekoli makanisa babebe zala Vraiment, pasteur, donc comme il a souka émission na biso dernier mot na oya émission oza. Dernier mot ezaka ke mabe am o boso mona lelo boka moite. Ba nyonso ya kuko bima na poisa. Ko jijango makasi te po yo na ngabe to abata biyoma. Mona makam na bango yo kama wa pesa su confiance na nzambe. Ko boya nzambe te po pasteur moko mo frère pa pengwi. Netinga na so mona makam bango e pa na ngana rien à voir. Aza simple individu ko ba tunyos, azo ki grâce ndenge ça. Soka pengi tika pengwa po tanto yemo kami yebi. Dala beaucoup d'appelés pe de lit. Nakosi zela nzambe to za ba pousser la chenge to bateme na kati ya fufu. Baya na kiyungulu boko kita te bino nyos. Misu boko tika boko kene moto. Yon so tangi fesa Bible ndo ebi nzambe makasi. Ebele ba kaza so tango na Bible nde enfuteme ko kimae. Sakana o mboko. Musupe wa wata ma Bible ya pasteur. Mama to mona ba to ba français ba so ba poste lo kumu likola ko. Frère, on a prié, si ça quitte, on a télémi. Seigneur, aujourd'hui c'était formidable. Si tu nous as bénis, on a bâti ce truc. On dit prière français de l'église et Sengo, ben télo bazar. Au cause un intellectuel dans mon kid, mais au côté là, attends. Maintenant le bâti, l'église va dire qu'on trier sous terre. Mouton taliban d'après ça va dire mais belé va payer ses postes. Oh ya prière malam les cas d'intercession. Mouton aux intercession tant aux banques mais ma casse. On va payer ça rien. On remarque mutu wana bimaka se kilite c'est comme ta dingue ne bali et sili mayanga ne sili alali a toki c'est quoi confondre non lo bana yo baba prier en vérité parce que tina te l'église mais baba ba le côté l'église ko ba donateur na ba ta français na anglais tala ba poste o so ya pesi communication en anglais nde ba to ba ya mingi yango te bo baby c'est église na apparence bo zimbongo bo tombeli liboso bo zibandimi bo wangani oya pesa kama bonza ba 100 francs botindiki bango sima oya kana ba dola bokumisi non frère wana zo pesa tanto auti makolo na ndako aye kutu la bina ko mateur pamba ta 1000 francs na pesa mabonza odo ba merci seigneur bo moni mabe sozo ke ndegisi na soni na sangi mabonza ba ko reverser nga église komi boye église komi pesa ko za lokoso nzambe ndekolo mapamboli même ba pagano ba pambola makapona nzambe yo za na nzambo zo représenter mozo za lokosa mandia bisenga senga ko landaka bandimiti na ndako na kotiko te tipo kwa soko pesite kaka poto baksa bato est-ce que nzamba tini ki ba forcer na boy batinyo tongolgisi po comme se bandimino ko mal à l'aise mokilo yo wapi basambeli ya solo nebi ke basali n'était pas na biso l'église ya solo ba professeur ya solo basa vraiment et li ba laisser na corbeau mais batambongo basalaka nzamba lingai te mutambongo laisser n'importe qui t'allait sa mosala nzamba. Est-ce que vous bien? C'est on va apprendre. Au rose en bon temps, il initie au moté mon pèse à mon toinette. Et puis que bon on se pèsier au pambola. Oh, bah faux, bah ça que belé. Bah écoute on a gagné faux. Il y a vrai. Et ça le coup là, ça arrête. À pèsi, oui le miracle. Mon ça nzamba vrai. Non constaté. Et comme elle a mon corps, mon autambola boy. Na moni mutu boko na invité. Batu ba bete ngamo na landie penda pa. Moi 2000 francs na pèsi. Journée ngoti pourquoi na bima ko na $200. Vraiment. Ça n'est pas likam. Ngamo na beta kaiten. Fais ça la mutu wana o mpan. Nzamba fongol ezala ka maman na ko sauter. Ko kabaka pe prestige boya caméra landa et filmer. Bo sangana. Banani babotaki lelo ngai 60. Mobala zo sepa bamisi na maternité ofele kendo tala bana 6 mois. Ba buriki. Abimisi bino maibi mai là-bas ya bana. Au moins maman zokola mai ça te pas ne obima. Ke bana ofele na lero. Maman, ofele na lero baby. Sala la mutamisala molili musala. Soka futu ata sali ndene ko simba te poto kaki. Facilité. Au moins les kabe pesa. Wangongo zala. Bokosila pa dikwa lokoso. Na lo bano polele 2022. Poko makoko fonzamba gré. Ya solo wana, c'est que ba jeune. Ko ba million na banque l'unité. Ba jeune ngikolo ba kufa va ba soko sala ba twakala. Ba twakala ba kola na respect. Azabili aliate. Andimeza la pauvre mabate la nzela nzambe. Yango ba nuni. Bo wele li fia presse pour ba mettre maboko ba sombi banda ko sombi bo lalité. Ba ke on même cimetière. Banda ngo peut tirer le côté de désordre. On a lo ba ko ndimela te. Inutilité. Tout est utile mais tout ça quand nzambe ça na ordre. Ko briller be tapité. Ko zanga mbongo n'est pas dit que vous en êtes sengoté. Est-ce que fumi le roi les kamouké? Nous avons les n'a fallait. Jamais. Par contre, tu banyama basalama nanza. Catégorie différent.
ceux qui nous ont attendu filmer attendu bango to batiki biloko c'est qui m'a boumé ndenge moko oyeba zamba pambo. Vraiment, chers téléspectateurs, tu as commis na souka émission na émission Pasteur John numéro no cité on peut s'appeler moi si dans mbote plus 243 84 75 18 112 moi c'est Mundela au compagnie mbote oté puis c'est que c'est na langue au solo là tu vois ça Mundela atala ka pe kutu penza te o eza boulot nanga Mundela bi ko respecter hein et oza cool mo mano pesa bino musu beka to le peta moi c'est Mundela vivra comment boko yeba na bo babala Mundela ba ko mona berere be ebele boko za kunda iba électionné attitude ya papa soki na atrike a faut ça le ni na ko pesa bino kuru wana na nda faut ça na position ni papa soki afandi boy faut ça la ni bana faut tse bango na arranger ni ata bana balingi tata na eri tata soki lingala faut ba ya tote faut ko yeba eri bozana papa faut ka bana bakota non il y a des moments vraiment moi je crois que non so aussi kuru wana na bisio boko bénéficier mabale kokufa suna Congo te vraiment c'est biso photo za Chine biso photo za batali boso ko za cour wana vraiment cour moko exceptionnel 4 okoza livre moko ya 10 pages mais so tanga 2 pages okangi livre nyonso excellente mobala ko loto tina nzela muke akimi musala ko talo na ndako azali azongisi musala nini etindi ye c'est que faut comment ta livre comment wana za cour exceptionnel on peut ça ngoka na liboso caméra au moins ndunde zo pesa dibala santé koleka soso yo so kura boy dans la degré et to ko pesi ndota malonga koleka pa éponge kura boy yo yoka c'est que ko libanga wana ku mwana meli tite mazo ana santé kitoka zo sakana na mulungi ya kotoko na ilanga ndire moi kimia tata na mama c'est que ko ngoza makasi yo mapa kako bachaka ba mwamba balabala esi mwana santé kinda ondira kinda ki voyage à Londres pour en tout cas après. Vraiment, chers téléspectateurs, on vous aime tellement trop. Vous avez évolué à Rolanda émission Nabiso et tout comme vraiment la souka émission Nabiso, je profite de dire un grand merci à Silaboula, la femme du chef. Je dis un grand merci à Perazit Conchita. Je dis un grand merci à Nissi Loutadila. Je dis un grand merci encore à Montréal, Joe Siendo Sarabouan Zakitoko. Je dis un grand merci à mon sponsor premier qui est le Dieu créateur. Et après moi, si Dieu ne revient pas, c'est Bradley Bumba. Bye.